bozomona ba trahison tina kati ya présidence lelo conseil ya magistrature ekoti réunion babimi bazwi ba résolution na bango kokomona premier ministre pour bayebisa premier ministre ba décision oyo ministre ya justice ozwa bango ba content nango te mais non lelo bomoni évasion raté na kati ya prison cause nango eza nini IDPS au pouvoir mais IDPS a eu ministre na opposition oyo azo respecté cahier de charge ya IDPS koleka kutu ba ministre ya IDPS ba misu na biso misika soki bomoni PPRD aye ko sala déclaration na eloko moko abambeli yango gouvernement en place c'est que zaki mission oye a créaki échoué kanda wana aye ko accuser bato bakangi PPRD azaka bongo soko salika ke loko moko boye soko esimbité awelisaka na écran na ba etando na déclaration pona ko accuser bato basalike basukisa ye. Notre ministre ya justice alobi bien à partir ya lelo mutu aoki kokende sous prison ya makala te sans pour autant ba consulter ye ton a décision na ye alobi yango pourquoi a comprendre que na kati ya prison makala eza batu musu bakota likolo kaka ya nyongo ya mbongo moko ya mukie o biso sto yebi nyongo ezaka na infraction te mais soko respecter engagement non te ndebota infraction ya abus de confiance mais eza na bato ba okota makala ça pour autant infraction ya abus de confiance na Congo salama mais akeda makala bande on a biso abasi ebele surtout baba so moni ba influenceur ba komona ba TikTok bazo linga bakonzi so basali maba promettre on na bimaka na magistrat tel na okangisa yo et puis nda lobi il faut salama là to lo état des droits yango wana te limite ya ba droit batu ba respecter ngote maintenant to suis patron ya justice oyoyo azana souci ya peuple azo sala pe na vision ya mokonzi ya mboka. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Na balandinyo so bozuli baku ya kolanda biso par la voie internet na moni na France. Mon partenaire privilégié Yuyu Kabwiku, grand frère propre na peso bambote place aux alliés. Pourquoi pas petite sœur Jocelyne Ditaloa na ba bébé nyonso bato bozorali baku yolanda biso tout le temps dans la voie céleste na pesibino bambote en République démocratique du Congo na bo santé notre DG Alvin na pesope bambote place aux alliés Alvin Beya. Pourquoi pas notre coordinateur Moïse Maoka Antibal oyo wapi azalaki na bokono et puis aza na moment moko ya malade toujours souhaiter ka ba bonne guérison na ye nzambe oto sambilaka abati la ye. C'est votre serviteur Ridi Balonga l'enfant terrible ndé na ye to sana bino décryptage d'actualité toyeba to komi wapi na actualité politique ya République démocratique du Congo et puis tozo kende wapi karande to lobaka lola eza kofuta nzambe ya boye toko zoyer wapi. Bande konangai na yakito solo na bino quelques points na ordre du jour ya lelo. Premier point d'abord to solo na bino makambo etali justice ya République démocratique du Congo. Pourquoi na pointa ki loto solo makambo etali justice ya République démocratique du Congo? Parce que boyeba ba réalité nini ezoleka entre ministère ya justice na ba magistrat. Pourquoi ba mes attentes ezana katikati wana la fin terrible aponaki point wana po asola na bino bato bolanda biso na la voie céleste. Deuxième point to solola suite et fin ya voyage ya mokonza mboka oyo elekaki na Chine. Bogoyeba awawa mokonza mboka amemaki ba politicien ebele ba gouverneur ba ministre eloko nini etindaki amema délégation ya bato ebele kuna na niveau ya Chine. Bogoyeba ngo pe awawa
Et puis, sous point mususu, les États-Unis d'Amérique, na Belgique, balingi ba signé contrat na makambo etali hydrocarbures ya République démocratique du Congo. Est-ce que contrat wana République démocratique du Congo ba kondima yango toté? Et ça 3 points na ordre du jour oyoyo ngai na yaki na ngoto sola na bino pona mokolo ya lelo. Sans plus tarder, par rapport à ba point nyonso tout oyoyo na yaki na ngoto sola nde na yebisaki bino premier point to sola makambo etali justice ya République démocratique du Congo. D'abord elo mo na ngana yebisa ba congolais surtout bandeko na biso boza ba diaspora na mboka libanda lelo oyo yosoko République démocratique du Congo et comme kozwa moi pas muké, c'est parce que tolobi to mettre fin na makambo etali ba magui sur le plan économie, sur le plan justice, na ba institution nyonso tolobi to mettre fin na yango na ba magui. Parce que magui ezeloko oyoyo e matisaka nkitate e tombola mboka te mais ekwe isaka ndimboka. Yango bomona ki notre président Félix Antoine Tshisekedi a bêta ki loboko na mesa na point de prince wa salaki na début ya mandat. Alors bisoko mandat ne ya liboso loko oyoyo asali constant et simbité loko la justice ezate. Boyebi Mukwa Fati Beton na ba poste stratégique ba l'oiseau rare o ya memaka o batu ba satandaka te. Je ne pense pas basala musala mabe basala aka musala bien. Notre président Félix Antoine Tshisekedi à l'époque toyebi IGF ça fait déjà plus ou moins 35 ans 36 ans o eza na République démocratique du Congo. Mais ba congolais ba yebaka IGF kaka na école de finance. Musala na ngwe bando sala mati. Ba président ba leka surtout na tango Kabila foin afina IGF poye moko aza donc architecte ya moyibi ya ba fonds public ya Congo. Mais Mukwa Tombolo a promettra biso tia l'oiseau rare. Tomoni l'oiseau rare na inspection générale des finances inspecteur Gilles Alingeti. Bomoni musala oyo osala. Tokei na makambu ya lutte contre corruption. Tomoni susu a nommé mutu. Bozomona makambu azo sala kuna. Lelo oyoyo Fati Beton a économisé biso l'oiseau rare na ministère ya justice. C'est toute la première fois dans la République. Ministre de la Justice a yé, bazo kanatena ba magistrat. Pourquoi? Intérêt à ba magistrat et komi kokende. Bande kunangai. Motala batu ninyo bazo bomamboka. Et puis baboy na bango yo kasonia. Ba magistrat basangani pena. Conseil magistrature basangani bakoti réunion bazui ba résolution ba yo mona premier ministre pour na kosenga na premier ministre ayebisa ministre na ya justice ba décision zwa yango wana te. Mais non, peuple congolais bande kunanga ba diaspora to soutenir bato ba na vision ya Mukwa Tombolo Fati Beton to soutenir bango na moni déclaration mo boya ancien ministre honoraire ya IDPS auprès du chef de l'État, maître Sylvain Mutombo. Alors, IDPS au pouvoir, mais IDPS a eu ministre na opposition, oyo azo respecté cahier de charge ya IDPS, koleka kutu ba ministre ya IDPS. Donc, c'est-à-dire, Yemoko alika le ministère à comprendre que non, asalaka échec. Asalaka échec. Parce qu'il y a un ministre auprès du chef de l'État. Donc, dans la déclaration, le ministre de la Justice, Mukwa Tombolo Fati Beton nommé dans l'opposition, Azosala Moussa Kitoko Koleka, voire même, le ministre de IDPS, a commencé par lui-même, parce que Azalaka ministre, Yangwana Noeb Sabino Bandekunangai, Fati
Kabila ayoka soni ta lobango na simana za na 15 personnes te ya malamu. Mais mouko tombolo Fati Beton ana bato ya malamu mais bato sont des hypocrites. On va accompagner Mokonzi na vision na été. Tala ba trahison ba sala Fati Beton. Bozo mona ba trahison. Tina kati ya présidence. Lelo conseil ya magistrature et koti réunion babimi bazu ba résolution na bango ko na premier ministre pour ba yebisa premier ministre ba décision oyoyo ministre ya justice ozwa bango ba content na ngote. Mais non. Lelo bomoni évasion ratée na kati ya prison. Cause nango ezani. Et puis na yebisa bandeko obo landa biso. Tombe mango na conditionnel parce que ça problème boye juridique baza na kati ya Rolandila. Mais selon ba misu na biso misika soki bomoni PPRD aye ko sala déclaration na eloko moko abambeli yango gouvernement en place. C'est que zaki mission oye akreaki. Échoué kanda wana aye ko akize bato bakangi. PPRD azarabongo. Soko salika ke loko moko boye. Soko esimbite aweli saka na écran na ba etando na déclaration pour na ko akize bato basali ke basukisa ye. Notre ministre ya justice alobi bien. À partir ya lelo mutu aoki ko kende sous prison ya makala te sans pour autant ba consulter ye ton décision na ye. Alobi yango pourquoi? A comprendre que na kati ya prison makala eza batu musu bakota likolo kaka ya nyongo ya mbongo moko ya mukie. O biso sto yebi nyongo ezaka na infraction te. Mais ce qu'on respecte engagement non tende bota infraction ya abus de confiance. Mais eza na bato ba okota makala ça pour autant infraction ya abus de confiance na Congo salama mais akeda makala. Bande on a biso abasi ebele surtout baba so moni ba influencer ba komo ba TikTok o. Bazo linga bakonzi. So basali maba pour mettre nga na bimaka na magistrat tel na okangisa yo. Et puis nda lobi il faut salama. Là to lobi état des droits yango wana te. Limite ya ba droit batu ba respecter ngote. Maintenant to suis patron ya justice oyoyo azana souci ya peuple. Azo sala pe na vision ya mokonzi ya mboka. Mais au monde en angambu kuna FCC babi non Fati Beton a respecter la justice te. Constant Moutambazaï na PPRD azale kuna chaque temps a déplorer ka marambo état de justice. Mokonzabi bon ça va comme yonde aux âmes expert na makambwana ya kavandana. Alakisi pe de quoi aza capable na expérience na ye. Omuna ba papa moko mikolo banda bakangama na conseil magistrature kuna do ba papa na pour la bango retraite ezala raté. C'est pour cela mon na kati République démocratique du Congo jeunesse et si sa classe et vandaka aboui. So si classe bango nyonso bagenda koboa na société au Kabila sa la biso Paris foot. Pourquoi? Espace ezozalate. Nazo profiter ko pesa message na notre président Mututo ozwa vidéo abo kelongo président de la République. Papa n'a pas du peuple face aux jeunesses au lakarabiso au travailler na ba jeune ya moins de 47 ans. Et puis na félicité na gouvernement tomoni ba jeune tala Constant Mutamba moins de 40 ans. Tala musala osala. Ngai kutu soko esenga gouvernement mbala remaniement ba jeune na ba jeune papa tsa ba jeune. Parce que trop c'est trop. Congo o mutakangela ngo gute yaka yemo congolais. Yango mono occidentaux ya koti, Rwanda ya koti. Pour biso mo ba congolais, tolingi mboka na biso te. Vous pouvez imaginer congolais ba gouvernement lelo oyoyo force ya diplomatie ya Mkwatombolo ba investir ba kima na mboka. Lelo au Congo, après quelques des années,
Ici na Pepsi na mboka te mboko Pepsi zongi. Mais Congolais yoka message ose la izine wana. Bo banda ka boye. Suka nango ekoma nango mai. Donc Congolais peut sa chance eloko a bien basé eliété. Yango moni non senga na tous les Congolais, même ba obali banda, ba diaspora bolanda biso, to soutenir notre ministre ya justice. Na ba idée o azanango. Biso peuple congolais se sengi to bimali banda pona constant mutamba to ko sala yango, surtout nous les communicateurs, to ko mobiliser ba tout bima. Ba lukie na nzela poison. Ba suyete bomoni nde bake ko poisonner voire même bureau nae. Dossier zapeka na justice. La police scientifique a ko sala ba étude, ba zui ba poussière moko boyana ba keno na ba laboratoire batala, ba poudre ba buakaki. Donc ministre azan a danger même sur le plan spirituel. Nyonso wana pona antombola nkita ya mboka te na lingala nde tolobaka na français. Donc nde toloba na lingala kotombola nkita ya mboka, kotombola bendele ya mboka. Bandoki wana baboyi balingi yango te. Balingi yango te. Guerre zomona entre ministère ya justice na conseil ya magistrature. Ba magistrat bakomi ko collaborer na quelqu'un OPJ. Soto zongi mwa muke. Tala na République nde tokomia. Lelo oyo mzembo ya kuluna ezo yemba maya mabe na ville province ya Kinshasa. Koza kuluna esila te pourquoi? C'est parce que toza ba policiers kamikaze, toza na ba magistrat kamikaze, pona bango bazo préférer bakanga muto aza kuluna te po bazo tala intérêt za na sima ya famille. Parce que muto aza kuluna baba yake na famille, so kangiye muto Hollanda ozala te, moye pe bafuta mande ezala te. Donc pour la bombe on a basali perte. Nazo profiter ko dévoiler secret et puis ko senga na ba kondi à la police. Ko senga na ba kondi à la police. Numéro 1, y a la police na niveau ya district ya Mwamba. Azo sala musala te. Pourquoi ça musala te? Soki bobengi boyebisi dossier ya kuluna, a o s'en fouter nango. Soki la police oyo ya ye ekangi mutu aza kuluna te, parce que même l'inspection générale à la police ba identifier bato ba kombo etangama. Eza pe na misu ba identifier bango te, mais procédure ezalaka. Toyebi ke so bazu kuluna bayaka na soit na terrain place moko boye po population mona a terrain toyebi yaza terrain boye na boye. Mais ozo le kana district à Mwamba na unité à Jemi trop c'est trop. Ba komi ko utiliser bano babenga bango ba scout na ba éclaireur. Surtout so ba monika ka jeune. Ceux qui nous a moi muke bizarre atoza kuluna to simbi téléphone na bien bakoelio na nzoto so bakoelio na nzoto bongo babotolio biloko za nango babandi kotambwisa yo entre ta ba otambwiso babengi jipa jemi tozui grand kuluna o ataka district Mutupasi jemi pele roya ba cdye bango le fait que batika na ba bien na yo. Bon ça peut faire pour bayebi un jour soke kofunda bango bozonga wana. Donc batiki on a disposition ya jemi pele rozo kuna na jemi na fiki na mande za $500. So kwezate ataba ti on a PV
PV wana ba o kapena na kata PV wana ba effet naturel les athées bozo batindio na ipeki mais OPJ a IP crime azalaka censé oyeba PV oyo o azane kuluna te mais tellement bango tout ba esenga kaka ba luka mbongo so komi kuna suka na oka mbongo ata ba moni ke o pena batindaka za kuluna te suka na oka mbongo to aider justice ya mboka to aider commandant suprême ya mboka to aider magistrat suprême ya mboka o to bengi na kombo Félix Antoine Tshisekedi muko tombolo Fati Beton pour na vision oyoyo aye ko instruire na kati ya République démocratique du Congo yango mon toza ko se baser na justice ezeloko etombola mboka manque ya justice ekimisaka ba investisseur na mboka manque ya justice ekimisaka ba grande puissance na mboka donc manque ya justice makambo ebele kimaka na mboka. Imaginez-vous pays ezanga justice na nango linga yo tsa mosolo na ye polo bi kuna so bokena bango na niveau ya justice aomona keno bo samba te po justice esate so ba investisseur bando kima Congo bando songo ka ba kima Congo na cause nini ya guerre en dehors ya guerre justice ezalaki na établi na mboka na biso Kabila yaki ko bomba justice a détruire yango et puis azwanga finyango tsango na poche na ye lelo batu baganga tribalisme yo muto vanda na poto yaka na Congo na tango Kabila yaka lelo plus question ya déverrouillage ya mot de passe ya la police ezaka sous swahili toza na tête à pays muta Kasai otsolo ka tiluba telo mana souci ate mais na tango Kabila mina sema soko za devant magistrat oyebolo ba swahili komi dana 50% gagner procès tout ça on a Congo makam na lo bana eza ba réalité eza ba réalité mais lelo oyo à l'époque na tango Kabila oza devant justice soko ka koyebi koloba swahili oboma oyiba ba peso déjà 5 donc 50% récite luko défendre ka 10 so 15 okomona ba 75 to combien oza libanda soko yebi swahili banani baki ko historier loko wana ce sont des Kabili mais les autres sont en tête à pays mutu o l'air a su pouvoir première déclaration na sali abi nazali mokonzi ya babikolo nyoso nazaka ka mokonzi ya bakasaente apesaki déjà message à Talisa bayi kasaye que non pouvoir oyo eza pona bikolo nyoso même yango to mona na justice papa tiana loba IDPS au pouvoir bato liboso ba okangama IDPS et puis to mona yango eza ba réalité photo loba bazo kangama te po professeur zalaki me ba okangama po bazui place ba boyi kosela vision ya IDPS yango moni ba okangama donc bandeko bolanda ngai to pesa soutien et pas un ministre na biso ya justice monsieur Constant Mutamba l'oiseau rare ya gouvernement ya mama nabiso Sumina o azokamba république na primature topesa ye maboko posoko justice telemi mboka na biso pe sala nini ekotelema kaka nena la kaibino na epsa bino toza na 3 points auto solo là. Deuxième point, na bino to solo là, conclusion ya makambo nyonso eleki na Chine. Pourquoi Mukwatombolo Fati Beton akei voyage wana presque na gouvernement a complicité na ba gouverneur. Tout le monde a ba gouverneur ya Lualaba, ya Katanga, ya ville professeur Gitsatsa, presque ba gouverneur rebelle bazai kuna. Pourquoi? Na se ya sommet wana Chine Afrique
nini batami yo lelo zolanda la fin terrible au bénéficier na moi quelques contrats au République est signé na Chine. Avis des experts concernant l'hypocrisie de l'Occidentaux face à la sincérité de la Chine et de la Russie. Boke loko oyoyo, révélation oyoyo, journal et Ebisibiso Awa. Parle bien, avis des experts concernant l'hypocrisie de l'Occidentaux face à la sincérité de Chine et de la Russie. Hypocrisie nini ba Occidentaux ba kinango na kati ya Afrique. Ah, tozo fungula siko teke boyeba. Pourquoi Chine a débloqué mon solo belé pour atia yango na kati ya Afrique? Pour Chine aye ko comprendre que non, ba pays africain belé za colonisé na ba européen. Na ba américain. Mais bamboka wana e coloniser Afrique. Bango ba otala kaka ba intérêt na bango mais ba otika Afrique sa nini ekufa. Son lelo talibien. Bitumba nyonso ezoleka na ba pays Afrique. Ba en tête nango ezali ba européen na ba américain. Comment bino bolobi boza ba parents na biso? Boningaka tozalaka na trouble. Lelo nzamba sungi ba partenaire ya minene ya monde ba monani o ba epe na influence ko luka ko kata hémorragie wana bato ba osala partenariat na sincérité lokola Chine na Russie ba beti lo bon na mesa ba bi non plus question Afrique faut ça nini etelema awa siko mukwa tombolo na diplomatie oyo azana yango esenga kie aluka akota abimisa République démocratique du Congo na kati ya mai o badindisa ki yango na libulo badindisa balinga bakunda na ba multinationaliste en complicité na bana bango ba Rwandais na Joseph Kabila. En réalité ya makambo nyonso oezoleka awa. Là ba parler sur le plan hypocrisie. Ya ba occidentaux. République démocratique du Congo est colonisée par de Belges. Bato ba colonisa biso ba noko. Nga na ebisa batu mol fois ke Belgique atiki na biso ka ke loko moko na Congo ki mutema mabe. So botie tembe bozonga na Belgique bota la Belgique eza bikolo mibali na de bikolo na bayoka na rate richesse au Belgique atikela biso zaka ki mutema mabe. So ko za ki implication ya Mobutu te Kondo c'est school Mobutu mais Congo aime sous le loto ngeto za boiti. Na yebike batu musu baloba te eza ba pays musu eza colonisé na ba européen to na ba américain baza bien lokola ba Éthiopie boyebi nde ba Éthiopie ezalaka te et puis so bomoni Europe to Amérique et sali ke pays moko o yakangami na partenariat commission ngo bien c'est que ana ba intérêt fois 10 pays wana tozo ka exemple Éthiopie ta Éthiopie nde ezalaki. Là bazui ba kaboli Éthiopie bazui ngambu moko o ezwa par na bango ba imposer mutu na bango bazui koto yo bazolia babongisi. Donc même souci o bango bazali nango na Congo yango wana. Les Américains na ba Européens. Donc mission na bango ezalaki oui, partenariat République démocratique du Congo na États-Unis d'Amérique. Partenariat hypocrisie. To sali partenaire ba partenaire privilégié OK. Mais entre-temps kuna ye a berger moi na Rwanda oyo abundisa partenaire na ye. Na objectif anine. Rwanda a récupéré ba mabele wana,
république mususu salama ya batuti ali biso to tika la kotoyo après siko abando kozwa oyo azozwa kuna na mabele na biso wana nde yango wana zo akapesa biso awa poto zalaka na sima na yi tala mission oyo ba américain bazali na ngona ba français. Maintenant les États-Unis d'Amérique a sali partenariat azui enfant chéri na yo aza gendarme Afrique France kende ko armée Rwanda abundisaka Congo. Babiloko nyonso bomonio ba sanction o banini c'est parce que Congo est télémaki. Ba sal jobon nga ba kota biso to suki sabango. Notre président Félix Antoine Tshisekedi ana danger ba comprendre ngo te bande ko bolanda nga président Félix azana mama na danger. Maman na danger. Mais le fait qu'Aza aimé et pas ya peuple naïe, l'aider Aza aimé na ba grande puissance mususu le 3 Aza aimé pas ya Nzambe. Pour les azwa mboko ya dédié en pa Nzambe. Abi place nga na okokate yo vanda sala. Ndozo mona ba coup d'état raté. Ba évasion autour a raté donc nyonso yo monguna zo bongisa pona Congo point et aussi mbati c'est parce que mukwa tombolo Fati Beton a dédié mboka we pa Nzambe hypocrisie ya ba occidentaux yango wana na début ya mandat o ya Fati boka ba mbongo banda o yela biso ba mbongo moya ba bombo na ba biscuit France o yana ba 400 000 ba 400 millions non partenariat ya Covid na pesi pour république ça na ngonini ebela ba mbongo bino boyiba na Congo nyonso bino boyiba ba richesse ya mboka na biso bota ba documentaire na Afrique RDC premier pays à ba ressources naturelles premier pays. Mais premier pays en toza wapi. Yango moni mukwa tombolo Fati Beton na sommet africain ou salami na Chine amemaki gouvernement amemi tous les gouverneurs. Pourquoi? Département na département ezalaki na coopération nango et puis bake ko signer ba ville province ya Kinshasa et signer ba accord pour la salubrité à Kinshasa. Ministère de la Défense et signé d'accord na armée Chine au wapi biso na bango to travailler à partenariat et puis marambo bomona na est wana biso munition to bunde nango et senga photo za na munition za le contraire na Rwanda parce que Rwanda ça il a munition ya OTAN ya ba américain biso photo na biloko ba russe to na biloko ya ba chinois yango wana bomoni notre président a mis presque gouvernement ba département na ba département mais toyo la kolamuka tomoni les États-Unis d'Amérique na Belgique bazo promettre biso ba accompagner République démocratique du Congo na projet ya secteur ya hydro et carbure. Il faut total la kawana. Bandaka la Congo ezala Congo. Pétrole na biso yiba ma awa na Mwanda ekenda Angola. États-Unis, Belgique ozala colonisateur bokendaka wapi. Lelo osoko conflit ezala entre gouvernement na église catholique ezala dossier ya pétrole. Oyo ba cardinal nyonso baya balia ba pourcentage et comment entangwa ya Fridola Mbongo babete 12 na Fati afasha. Maintenant lelo boye. Pourquoi na retard? C'est parce que bayoki Chine déjà ningisi filé. Yango no senga na ba Congolais o nyonso bolandanga bandeko tout boza na libanda ya poto. Partout dans le monde ba diaspora to soutenir Fati Beton Mukwa Tombolo. To soutenir Fati Beton Mukwa Tombolo. Lelo eza les 7. Lelo eza les 7 journée au boka ki ba mbilinga mbilingeza na ville province ya Kinshasa
à ce qui concerne des ordres où ils ont la partie au pouvoir IDPS. Mais Dieu est bon. De Balubaka, la vérité s'appelle Dieu. Tout le monde calme. Oh, nyon so batu baganga ki basali na bangongo te. Pourquoi? Bazaki na mo ya commandement. Le secrétaire général Augustin Kabouya aza toujours na parti. Asali même pas remise et reprise. Et puis là au monde on a ça batu na mukuse poto que non chité. CDP et tiaka ba secrétaire général ya parti te. CDP cela veut dire conseil CDP conseil de discipline du parti. Baza na droit à décision pour balongola yo mais bango bako tiate. Batu bako sabinote. Et puis CDP on est à constituer nini. Tous les mandataires, tous les ministres, tous les députés, tous les provinces désignent plus ou moins 5 personnes. Exécutif à partir d'autres, comme à plus ou moins 200 quelques. Maintenant, il y a un CDP comme le secrétaire général, et puis une école, soit disant, soit dans sa réunion, il y a rentrée scolaire, tu as évité. Notre secrétaire général. Et ça, honte n'a pas au pouvoir. Il y a un moment où il y a gangeli bango. Bako Sabino Tengam na Sabino vérité. A gangeli moupanjona babo bache secrétaire général à Sika. Il y a secrétaire Wana. Akendagi na Oya président Yamba été. Si réellement Azalaki Pena secrétaire au président de la République à Lingui pour asa l'intérim ya aina secrétariat général président nga Yambaye. Donc bandeko bolanda ngai dossier IDPS inutile bo banda rubenga Kabouya jusqu'à présent azana na parti. A la mission oyo mukwato mbulu fati beton a PCI. Na ebise bino apo Kabouya qui est déjà facile. Ezaka ka fati so alobine Kabouya ngam na pesa go mandat nga na botoli. Akopesa ne démission. Na pété. Mais président mona inutile a osenga ye mandat na ye c'est parce que nyonso o basenga ki na parti asala yango apesi biso majorité a réélire Mokonza Mboka toza des premières forces na kati ensemble. Si vous avez des divergences, il y a des individus entre na batu nde bongo infecté dans nos partis. Mais non. Ngana bino to kutana na deuxième partie. Merci na batu nyon so bozui libaku ya kolanda biso par la voie internet par rapport ya résumé nde na bisi bino to soli makambo etali justice ya mboka na biso to soli makambo etali voyage ya Mokonza Mboka. Nenge amemagi batu nyonso na Chine pour na opesa ba contrat et puis na suka tozi mwata ya olobela makambo etali parti na contrat oyo les États-Unis na Belgique balingi baya kosala na République démocratique du Congo à ce qui concerne makambo etali hydrocarbures ngana bino tokutani mbala sima bye bye. Aza aimé na ba grande puissance mususu le 3 Aza aimé pas ya Nzambe. Pour les rasoir mboko ya dédié en pa Nzambe. Abi place nga na okokate yo vanda sala. Ndozo mona ba coup d'état raté. Ba évasion to za raté. Donc nyonso yo monguna zo bongisa pona Congo point et aussi mbate. C'est parce que Mukwato Mbolo Fati Beton a dédié mboka we pa Nzambe. Hypocrisie ya ba occidentaux yango wana na début ya mandat oya ya Fati boka bambongo banda oyo la biso bambongo moya ba bonbon ba biscuit France oya na ba 400 millions no partenariat makambo ya Covid na pesi pour république ça na ngonini ebela bambongo bino boyiba na Congo nyonso bino boyiba ba richesse ya mboka na biso. Bota ba documentaire en Afrique RDC premier pays à ba ressources naturelles premier pays mais premier pays en toza wapi yango moni Mukwato Mbolo Fati Beton na sommet africain ou salami na Chine amemaki gouvernement amemi tous les gouverneurs. Pourquoi département na département ezalaki na coopération nango et puis ba ke ko signer ba
ville province ya Kinshasa et signé ba accord pour la salubrité à Kinshasa. Ministère de la défense et signé ba accord na armée Chine o wapi biso na bango to travailler à partenariat. Et puis marambo bomona na est wana biso munition to bunde nango et senga photos na munition za le contraire na Rwanda parce que Rwanda ça il a munition ya OTAN ya ba américain biso photo na biloko ba russe to na biloko ya ba chinois yango wana bomoni notre président a memi presque gouvernement ba département na ba département mais to la kola muka tomoni les États-Unis d'Amérique na Belgique bazo promettre biso ba accompagner République démocratique du Congo na projet ya secteur ya hydro et carbure. Il faut total la kawana banda kala Congo ezala Congo pétrole na biso yiba ma awa na mwanda ekenda Angola États-Unis Belgique ozala colonisateur bokendaka wapi lelo osoko conflit ezalaka entre gouvernement na église catholique ezalaka dossier ya pétrole oyo ba cardinal nyonso baya balia ba pourcentage et comment entangwa ya Fridola Mbongo babete 12 na Fati afasha maintenant lelo boye pourquoi na retard c'est parce que bayoki Chine déjà ningisi filé yango no senga na ba congolais o nyonso bolandanga bandeko tout boza na libanda ya poto partout dans le monde ba diaspora to soutenir Fati Beton Mukwatombolo to soutenir Fati Beton Mukwatombolo lelo eza le 7 journée au bokaki ba mbilingeza na ville province ya Kinshasa à ce qui concerne ba désordre oza na parti au pouvoir IDPS mais Dieu est bon de balubaka la vérité s'appelle Dieu tomoni calme o nyonso batu bagangaki basali na bango te pourquoi bazaki na mot ya commandement te. Le secrétaire général Augustin Kabouya aza toujours na parti asali même pas remise et reprise et puis le monde on a ça batu na mukuse poto que non chité CDP et tiaka ba secrétaire général ya parti te. CDP cela veut dire conseil CDP conseil de discipline du parti baza na droit à décision pour balongola yo mais bango bakotia te batu bako sabinoté et puis CDP on est à constituer ndenge nini tous les mandataires tous les ministres tous les députés tous les provinces désignent plus ou moins 5 personnes exécutif à partir d'autres comme à plus ou moins 200 quelques maintenant il y so CDP comme sa secrétaire général mon 32 et puis une école soit disant soit dans sa réunion il y a rentrée scolaire to yebité boya sabiso notre secrétaire général et ça honte n'a parti au pouvoir il y a un moni mama ta gangeli bango bako sabino tengam na sabino vérité a gangeli mupanzo na ba secrétaire général asika ye secrétaire wana akendaki na oya président yamba été si réellement azalaki pena secrétaire au président de la République à Lingi pour asa l'intérim ya aina secrétariat général président nga yambaye donc bandeko bolanda ngai dossier IDPS inutile bo banda rubenga Kabouya jusqu'à présent azana na parti a ça la mission oyo Mukwatombolo Fati Beton a PCI na ebise bino apo Kabouya kendeza facile ezaka ka Fati so alobine Kabouya ngam na pesa go mandat nga na botoli akopesa ne démission na pété mais président mona inutile a osenga ye mandat na ye c'est parce que nyonso o basenga ki na parti asala yango apesi biso majorité a réélire Mokonza Mboka toza des premières forces na kati ensemble siko yebisa ngai ba divergence o ezali ya ba individu entre na batu nde bolingo infecté nango parti mais non ngana bino to kutana na deuxième partie. Merci na batu nyonso bozui libaku ya kolanda biso par la voie internet
par rapport ya résumé nde na yebisi bino tosoli makambo etali justice ya mboka na biso tosoli makambo etali voyage ya mokonzi mboka ndenge amemaki bato nyonso na Chine mpona kopesa bango ba contrat et puis nasuka tozwi mwa ta ya kolobela makambo etali parti na contrat oyo les États-Unis na Belgique balingi baya kosala na République démocratique du Congo assez concerne makambo etali hydrocarbures ngana bino tokutani mbala sima bye bye.